Original. 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 Dans les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qu'ils ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il l'aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, Elingi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botamana Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo Balingiri Susuko, Tiabiso na makambo ya tribalisme, Bolobila Bango, Bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo na lobaka non, Elingi Koloba N-O-N. Nyenye. Tolingi nini, nyenye. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko.
Tata Bo, Mama Bo, Ekolo Bo, Parti Bo, Bokonzi Bo. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Boyebi 5 minutes à l'élo, Moni pensa que l'élo est en plein Paris. Ndeng bozota langai na montagne bozomona na simalangai. Tour Eiffel, donc monument oyo pensa sokoye Paris, il faut au monayango pour baye bakozana Paris. Tour Eiffel au Kanga photo. Les leçons toye awa parce que vraiment peuple congolais azope sabatu kanda yango na 5 minutes na lobaki ngai na kolemba binote na kozala na bino 5 minutes ezali cours ya éducation civique parce que civisme na peuple congolais ezali sous-souté. Peuple congolais a commis un civique. Dernièrement na lobaki que tozu président ya mwana mboka tozu président oyo toyebi ke toko sala transabilité ya famille na ye toyebi papa na ye mama na ye na lobaki ke ba congolais balingi ete mais ezalaki ba congolais nyoso touté. Heureusement la plupart ba congolais o balingi mboka balingi ye ezalika ba oyo tozali ko benga ba pangiste mais nzamba komi ko confondre bango ba vérité et komi ko bima moko na moko. Lelo soki na ye lelo devant Tour Eiffel ezali po nazali na kanda ya kosakana te parce que peuple congolais to communauté ba zoba peuple congolais to communauté ba zoba neti tozalaki na présent ya zoba kanambe donc bisope ba misusu ba komi ba zoba na lingi na expliquer lelo to moni lelo donc na kati ya réseaux sociaux parce que ba réseaux sociaux et comment eloko moko place peuple congolais ala gisaka bu zoba na ye par rapport ya bekolo mususu to moni polémique ezako enflé na réseaux sociaux sur achat oyo mboka na biso esali ya avion. Na préciser bien achat oyo RDC et sombi avion parce que batumusu tisikoyo bazali ko confondre makambu bazali ko lobake Félix Antoine Tshisekedi présent à sombi avion. Mais wana avion ba sombi ezali ya mboka na biso ezali patrimoine na biso. Lelo soki présent na biso azali te mususu akozwa avion na akotambola na yango bamsu balobi ke ezali perte présent na biso c'est pas le moment a bebisi mbongo na lingi na expliquer bino nanu bino boyebi eloko nini kanambe asali na avion oya kalawana bomonaki président de la république na biso abandaki kotambola na yango te atambola na yango ka mbala moko po na kolakisa bino ke avion na koyi kotambola na yango avion na président na biso boyebi ke tozui président oyo azali penza donc catholique pratiquant azali penza mutumoko asambelaka neti Mobutu pe bandoko sambela mais asambelaka neti Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi atiaka mabolongo na ye na CR nyoso tout po na mboka na biso. Donc ye soki oyeli masolo moko ya mystique yebake okosuka na zela. Na zongeli susu avion wana ezali patrimoine na mboka na biso. Avion wana Félix Antoine Tshisekedi muto asombi yango te, l'état congolais muto esombi yango. Soki ba sombi yango parce que ezali na tina makamsu to kokolo bela binote libanda eza katite oyo bayebi ba o bayebi te makamsu to kokolo bana katite mais boyeba ke avion wana ezali avion ya ba problème donc botala kaka mutu esprit ma beneti kanamba tamboli na avion 18 ans atikela yo eloko malamu akotikela yo eloko malamu te donc avion wana nazali kokota na ba détail te na yebsi binoka ke avion wana ezali ya bien te. C'est la raison pour laquelle le président Nabiso a Salindengwana, l'État, par accord à président Nabiso, sombi avion à Sika Oyeko servir, donc président Nyosotu, Bakoya Sima et Antoine Félix Antoine Tshisekedi. Et ça dit, peuple congolais, Toko Makosala Makamba Bouzoba. Peuple congolais, pourquoi Toko Bouzoba? Pourquoi tu commis bouzo babo et peuple congolais ba commis ko kosa biso facilement ba commis ko manipuler biso facilement na kansi bozo tala na ba image avion oyo président de la République muta sombité nazo insister président de la République muta sombité ezali état congolais muta sombi yango parce que ezali na tina ba somba yango
mais peuple congolais a commis au président Félix Tshisekedi a sombi avion moko nande konaye batindi soki ndenge nini ezali makambu ya kolanda te ezali polémique ya buzoba avion o ya liboso ezali avion sous président de la République na biso akoki ko tambola na yango te parce que botala esprit kaka ya Kanambe c'est un Rwandais donc eloko wana tika yango donc toko kota na ba détail te mais boye baka ke avion wana ezali avion président na biso akoki ko tambola na yango lisusu te et puis pe ekomi pe ya kala donc eza susu bien te bako teka yango na ndenge okazo bako reprendre mbongo bako kotisa yango na caisse ya l'état donc avion au président de la République a sombi te eza yete l'état congolais a sombi donc to tika ba polémique ya buzoba parce que peuple congolais est le connu surtout o ekosala manamboka na biso ekomaka polémique nyoso tout ekosala manamboka na biso ekomaka polémique to yebite pourquoi Congolais a commis ko réagir boye pourquoi Congolais sécurité sociale ekozonga bien ndengini batu bazo se soigner bien ndengini Congolais akolia bien et komika ka polémique chaque jour polémique yango no boyebi que 5 minutes to kolemba kabinote 5 minutes ezali wana cours éducation civique donc ceux qui botengami to kozongisa kabino na nzela. Donc bomoni peuple congolais et comme makambu ya polémique banzele zalaki à part boulevard wana oyo Kanambe aliaki mbongo na ba chinois oyo basalaki banzela tout ya kati ya mike mutumoko akoki ko contredire ngate ezalaki mabe sikoyo na 100 jours donc gouvernement na salamité na 100 jours kaka na ba médiocre wana o babanda ko sala banzela te président de la République na biso a pessimitindo omoni banzela ndengi ezali ko salama na même batu oyo babanda ikolinga ko sala banzela wana te embouteillage c'est normal embouteillage ezo salama na cause moko bien parce que bazali ko bongisa nzela ta na poto to mona ke bakangi zela bazo bongisa embouteillage ozalelo atoye awa na Tour Eiffel avant to ya bakangi banzela ebele to zuba embouteillage parce que bazali ko bongisa. Donc liboso tozaki na embouteillage parce que banzela ezalaki mabe siko embouteillage ezali pona tina po bazoka bongisa banzela nazali ko tiela bino siko na ba image bota la président de la République na biso asali tour ayeba évolution ya ba travaux nyo surtout po ayeba ndenge ni masolo ko kende bomo na popularité ya président na biso parce que président na biso tango azo bima na balabala ezali te ke batu bazako tinda ba ondeke ba ndako tinda Kanambe ba pesi ba mbongo président na biso mutu ye moko azali ko kita na elengi ata la président na biso donc azali ko tiela bino ba image bota la président de la République ndenge asali tour ya ville à Kinshasa ba côté tout ba travaux ezali pour na 100 jours ata la ndenge nini ezali ko kende parce que au moni président na biso azali donc soki a pesi mitindo azali pe sur le terrain a quitté pe na terrain pour ayeba évolution ndenge ezali ko zala ezali ndenge Kanamba azalaki te donc azo sala kutu banzila te azo sala susu eloko moko te abandeki ko sala kutu eloko moko te mais c'est différent avec président na biso botala na ba image. Informer des plaintes des usagers de la route et de la population relative à la perturbation de la circulation suite aux travaux des sauts de moutons que l'on exécute à travers la ville de Kinshasa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite éclair des chantiers de la capitale ce mercredi 17 juillet 2019. Soucieux de s'imprégner personnellement du niveau d'exécution de travaux, le chef de l'État a débuté sa ronde à Kinsuka Pompage où il a reçu les explications du directeur général de l'Office de voirie et drainage, Benjamin Wengabasubi, sur le niveau d'exécution des travaux des sauts de moutons qui va désengorger les artères de cette contrée de Kinshasa. Ici, les travaux avancent à pas de géant à la satisfaction de la population qui a vivement ovationné le président de la République. D'après les explications des ingénieurs, ces premiers sauts de moutons seront ouverts à la circulation vers fin septembre prochain. Le cortège présidentiel s'est ensuite ébranlé vers le boulevard du 30 juin où le chef de l'État a visité les travaux qu'exécute l'entreprise Safricas au niveau des Sosimat et du rond-point Mandela ainsi que sur l'avenue des Libérations. Sur ces différents sites où les travaux de forage traînent, les experts justifient la situation par la complexité des études préalables. Selon le directeur général de l'OVD, les sondages, l'analyse du sol et le dimensionnement de l'ouvrage exigent du temps. Du centre-ville, en passant par l'avenue de l'université, le chef de l'État s'est rendu dans le district de la Tchangou où, en compagnie de la population, il a visité le pont érigé sur l'avenue Kolumba. À la
Tchangou. 2 sauts de moutons sont en construction sur le boulevard Lumumba sous la supervision de l'office de route. Les travaux s'exécutent sans désemparer. Le président de la République qui a instruit les services de la police nationale pour une réglementation professionnelle de la circulation rassure du bien fondé des différents ouvrages visités qui vont garantir la fluidité de la circulation à Kinshasa. Le but de mon inspection, on va dire, avait 2 objectifs. Le premier, c'était d'abord de connaître le déroulement des travaux, la date de la fin des travaux. Et le deuxième, c'était la préoccupation des automobilistes qui se plaignent énormément ces derniers temps d'embouteillage pour voir ce qu'il y a à faire. Parce que les travaux, quoi que l'on fasse, doivent continuer, il n'y a rien à faire. C'est pour faciliter justement la circulation dans la ville, la mobilité. Mais il ne faut pas non plus que ça se répercute sur la quiétude des automobilistes, des citoyens. Parce qu'à part les automobilistes, il y a tous les autres riverains qui en payent les prix. Donc il fallait essayer de soulager cela, d'imaginer des voies de déviation, de contournement de ça. Et c'est pour ça que vous avez vu, les responsables de la police m'ont accompagné sur les différents chantiers. C'était pour envisager ensemble cette possibilité. Et je crois que je peux partir soulagé, à la fois par rapport au déroulement des travaux et aussi et surtout par rapport aux solutions à trouver pour embêter moins les automobilistes. Banamboka esengeli bayebate basot mouton ezali nécessaire pour faciliter circulation ya mituka na nzela. Likambo yo ezali kotungisanga mingi toloba makambo ale yaki koyeba misala ngwe kosuka moko nini et puis koyeba pe motungisi oyo ezala bakumbi mituka ezala bato bavandaka bapembeni ya bisika batravo wana ezali misala ezali mpona kotala nini tokoki kokitisa quand même mitungisi wana yango nayaki kotala pe namoni nasepeli namoni ke misala ezokende bien ezokende pena malamu et aussi là avant Noël. Donc bakinois baozana bakado à Noël kitoko na bason mouton wana. Ensuite pona motungisi oyo balekinzela ezala bakumbi mituka bazali komona tosali manso pote tokoka koluka ba solution yango na kitaki na mokonzi ya la police po totala elongo ndenge nini tokosala pona kotia ba élément ya police awa bakoka ko réglementer circulation motungisi esila. Partout où il est passé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a été ovationné par des foules en liesse. Il n'hésitait pas de se mettre à l'écoute des plaintes et doléances de la population. Donc peuple congolais totika ko imaima totika ko lobaba bilobela ke embouteillage zo salma c'est normal bakangi banzela mususu bazo bongisa banzela oyo après tango embouteillage wana ekosila parce que banzela wana tango ekosila embouteillage ekozali soute mais peuple congolais babiloko mususu facile à comprendre n'habite ceux qui peuple congolais suko bazo linga ke basele la rabaro dessin donc peuple congolais zo sala semblant de ne plus comprendre OK ezali makamoko boy ezali normal après n'importe tout monde embouteillage côté parce que bakangi nzela bazali bongisa nzela neti kuna na kini banzela ezalaki te banzela kaka ezalaki banzela principal o nyoswa mike ba médiocre wana ba oleka ngona ba jeep na ba babandaki kokipe te grâce siko ya président de la république na biso bomoni ke banzela esalami pe ezali kosalama embouteillage tango eko sila banzela tango eko sila embouteillage eko sila ezali facile à comprendre donc peuple congolais to tika koyima to tika ba polémique na makambo oyo esengeli et ça la polémique. Donc sikoyo avant to suku sa émission parce que na komi presque na suka émission na lingina zongela su na beta CT peuple congolais to tika distraction avion oyo l'état congolais sombi ezali Félix Antoine Tshisekedi président ta sombi te ezali patrimoine ya mboka na biso ezali bien ya l'état donc ceux qui le président de la République azate avion ne kotikala ba sombi yango parce que raison ezali avion wana mususu kanamba bebisaki yango a piège ki yango asalaki o mabe bobi ke Félix Antoine Tshisekedi azamwa na nzambe
bomoni ke tango ayaki première fois kota na avion na mwasi na ye madame la présidente première dame amemaki tina kati ya kotiketi na aéroport a voyager te mais bozo comprendre te il faut botala makambo susu bo analyser parce que congolais ayebi susu ko analyser te congolais kaka polémique atala makambo te donc kanamba avion na président na biso ko tambo na ngote yango bomoni ke président a sombi avion te mais l'état congolais sombi avion pour na président na biso donc to tika polémique to tika bilobela avion ezali ya Félix Antoine Tshisekedi te mais ezali ya mboka na biso RDC. Donc on a commis presque à la fin il y a émission na biso ndeka na lobra. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc boyebi question na commis na suka donc base mutu simba makambo base mutu simba 5 minutes base mutu décida ka bomoni ba générique il a fallu. Monsieur Kabila est citoyen congolais. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité. Je garde en mémoire la date historique du 24 janvier. Monsieur Kabila est citoyen congolais. 2000, où son Excellence le président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Monsieur Kabila est citoyen congolais. Bomoni biloko tout parce que base soke lobby tokoyo que la base ndengi président de la République ayo que la base a betachita simana Genève lelo yangwana a commis président de la République. Donc nakobanda tout d'abord nakopesa vraiment ko souhaiter joyeux anniversaire à Madame Chantal Swami Oyazali Madame honorable donc lelo anniversaire na yeto PCE penza ba anniversaire na ye ele kanandenga malamu donc oyo ezalaki kaka ya mbangu toko fete yango na ndenge penza elongo bani donc wana ezalaki kaka donc lelo ezalaki kaka pona ko souhaiter mais bokolanda ba image mokolo penza fete ko salama makasi donc maman Chantal Swami ba bon anniversaire na yo donc bango bazalaka na anniversaire moko na journaliste na biso munene Mami il est là donc Mami il est là na Caribou variété donc 5 minutes avec César Ngadi et souhaiter bon et joyeux anniversaire. Donc la sikoyo nazali kopesa ba dédicace ba remerciement na batu onyo surtout balandaka boyebi ke na bandaka honorable député indéboulonnable Ziko Mayele o azana motema penza ya boboto akotisa ngo na kati ya parlement parce que ata okomi député donc sokoza motema ya mabe oko aider peuple na yote donc Ziko Mayele, le député honorable indéboulonnable, donc merci à trop Nagno surtout au Salaka pour 5 minutes avec César Ngadi. Donc nakopé sambote na petit nanga penza parler penza wana penza zaka petit nanga na bete la ratolo Doudou Swami Doudoule ongala barakeba petit ndenge wana bazali belete na kati ya monde oyo. Siko nazali kopesa mbote na Bruxelles na petit nanga ya parler Lolo Munongo vieux Gaulois na kati ya Bruxelles ye azangaka 5 minutes donc vraiment merci à trop pour la fidélité na 5 minutes avec César Ngadi. Donc si on a tikalika na kati ya Bruxelles pour na repesa mbote donc yazali à cheval entre Bruxelles na Paris na Serge Palmi donc yaza fidèle à 5 minutes avec César Ngadi wana petit frère propre ya vient César Ngadi donc Serge Palmi